Mais hydrogène, nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie, Mr. Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobé la vie. Papi Gen, tolobé la vie. Ouais, tu n'as pas Papi Gen, tolobé la vie. Dans la Papi Gen, tu n'as pas dit comment les générateurs de pluie, beau et élégant, sans coopérant. Donc voilà, c'est pour toi. Nazala Monina na hotel. Nazala Munina na hotel. Yasuka Nazala Munina na hotel. Donc comprendre, si vous pouvez comprendre tout le Papi Gen. Nazala Munina na hotel. À suivre. Nazalaka moninga na hotel. Et puis na tigala jamais kozala moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi, Zaïrois. Tolobé la vie, monde entier. Site. Chers amis, Topesi Binombote partout, Bokolanda Biso, Lissu Boyena, Tolobé la vie officielle. Voilà, merci Nabilo Nyoso, merci. Surtout, na babonné Nabiso, Bato Boza Boben Nabiso, partout dans le monde. Merci. Oui, bah que retour Nabiso Zagara Tolobara, merci. Et puis, Tolembarate, Kopé Sarabino, merci, parce que sans Bino, Mawatro. On a abonné à la bisoté, abonne-toi, c'est gratuit. S'abonner dans la toile de la vie. Après, on va nous recevoir la notification de la bisoté. Nous avons toujours na Munich, précisément en Allemagne. Merci na Théo Tsumbu, Théodore Tsumbu, merci. Merci na yo. Et merci na Washington, 4 fois prêtre. Voilà, donc, Mboule Beta Kapesi Laka. Donc, Mboule Beta Kessini Nango. Nzambende, Fozoka Lokumu, Jérémy au Canada, big up. Didier, merci, 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 merci. Il paye de Bokao, merci encore. Na Émile Bamba de Zurich. Ah, Émile, sur la zone de je tremble, Émile Bamba de Zurich. Et merci également à Big Antumbu, Batunyo Soyo, Tozagana Bino, il paye de Bokao, Platini Chipamba, merci. Na Minikawa. Balobi à tout seigneur, à tout honneur. Les ana batu, au bazana mboka oyo, aux réalité à poto. Te balon pe réalité à Munich. Alors, moko ya ancien ya Munich, neto yambi lelo il va se présenter au boye baya zanani et puis te robeta mama sona ye et puis la promettre nous déjà kala mingi te boko mona kaye. Boko mona ye. Bote Papi Gen tolobé la vie, c'est peli no yambinga. C'est laissé mon makasi. Très bien, merci, merci, c'est gentil. Il n'a pas bleu trop. Merci à toi. Voilà. Alors, on a déjà. Oyambi Alain MG Katola, donc Naza Congolais, Naza Kinois, donc père Akim Pendaya Lipopo Yakim Malebo. Donc Naza Nambuka Oyo, ça fait vraiment un bon moment. Tout le bagage bamboulaté, mais Naza Moutakala Bakoto, donc on a un jeune âge quoi. Alain Katola, vous avez la commune. Bon, commune, et ça, moi pas si parce qu'il a déménagé moi trop. On a été mes parents, donc dans nos autres parents, mes parents sont déménager, il faut déménager dans l'ango. On a voté dans Matete, la commune dans Matete, dans le quartier Ginsako, on a collé dans l'échangeur, on a collé dans Ozone, dans Binza Ozone, et puis on a aussi ça au col dans Tchamou, et puis on a eu Bakoto. Voilà. Oya Yebi a Yebi. Oya Zoumon a Yebi que non, on a le bisa bongo. Ok. Donc il s'appelle Alain MG Katola. Voilà, je crois qu'il va tout baïbi, Alain Katola baïbi, tous en Munich Awa, où il y a réalité, il y a poto. Autant la réalité à poto. Bien sûr, on a la réalité à poto. Ah ouais, il faut mettre la réalité à poto. Donc, où il y a la bikento de la vité, donc on a parmi les vivants. Parce que tant que tu as la vie, il faut tout à l'heure, mon poteau le la vie. On va danser. Tu as senti déjà. Voilà. Alors là,
réalité à poto pendant yo ba mukolo ba oyamba yo attitude vous andeni devant bato ba Holanda biso. Tu sais ndebonanga mutu nyonso amona na mokili na misu na ye. Bato wana ba mona mokili na misu na bango, c'est pourquoi ils a réalité na bango. Ngape na réalité na nga. Ta mususu réalité na nga na yo ko coïncider tout comme yo ko mona ba musunde musu ngape na mona ba musunde mususu. Pesa na normal. En fait na CP là na ba comment dirais-je, expérience où il y a tout bakabolaka, où on va monter la réalité à poto, et puis bah se comparer na poto et à l'élo entre guillemets. Donc c'est ça. Alors ça fait presque combien de temps ça dire? Ça fait un bon moment, plus de 30 ans, voilà. Donc c'est que quand la mini en Allemagne. Bien entendu, ouais. Ah ouais. Vous m'aidez hein? Les Amakambo. Na boula iti kana kumela ndi mwana isa réalité yosko yo yaki pozoka to yana po utikala nno tete na yaki mwa pona zonga na yiki pona tika libela moto akenda bokila lala na bokila te akenda pa zonga mais ba réalité okuta ngo izapende mususu ako kende pe a programmer une semaine aki passer 1 mois ok peut passer un an etama mona moma filo bumbundu mona moma filo bumbundu. Non, c'est pas grave. Tu es anticipé dans le thé, alors, pour la choix, il y a en Allemagne déjà. Bon, et ça, Moutinho so na mokila lingaga, asa le logo moko atnyo so basala lati. Asi distinguer quoi. Ils ont rendu mwana. Côté on les a passé. Ceux qui mutaza entre guillemets fainéant, comme ça au banga ba côté wana. Mais mutaza courageux, a au de sa pays pas que non, ngana okendeka côté wana pour le weza va passer. Na ke na tala so passer mo beneza ya solo. Bon moi je fais partie à bateau ba bula ande wana. O nyoso bato ba lingité. Ngana la que ça bon que peut-être c'est possible. Non ça c'est la raison pour laquelle naza ba côté. OK. Alors, mais quand vous mettez le biseau réalité nous yo kutala tant yo komi awa na Allemagne. C'est vrai que pour tout le monde bayaka kayu batu bayaka yo sikolo yo komaki awa réalité côté dans monde kayu to côté dans monde business to côté dans monde cop. 3 mondes dans la côte à la petit. Donc on a commis Nathalie le colonie batu ba obine là. Pour eza Allemagne eza France té Allemagne eza Belgique té ou eza ko komi oso ka monoko oyo yoka déjà pour démarrer ba moma solo non awa déjà langue est cassée parce que côté le mabozo tanga pano otali pano ko zo kotanga té au mimoni lettré mosaïque lettré té ils a parce que yebi langue té donc il faut commencer par le commencement donc na so qui opportunité wana chance wana ya wego landinga na bandina wego landinga bon Dieu m'a fait grâce que non on a maîtrisé un mot et puis na kebanzela chic pour na zo équiper chance wana ya ko sala banchik bon sala banchik la vidé sala kawina normal tout à fait normal donc na bongo na caillou après caillou donc so pendant tout ce temps nous utanga chic tant yo punize la chic ba de bono yopsoni ya montere siko yo tinda te même ça bono yopsoni non je me rappelle que tant on a un chic ce n'était pas facile parce que à l'époque toi là vas y voir ils étaient vivants les mususu c'est moi quitter une fois là donc moi tendance très forte pour moi de moi donc pendant une très longue phase il fallait commencer dans la bureau là se concentrer sur l'essentiel donc c'était pas facile c'est exactement facile mais ouais bandeko balobana bango kaka que non tu ya ko luka bon bon mo gele banchiki ba nini pour selela la personne ba kini ba blo mwande mwana mais bon voilà ça sont des dires ah ba pas ça loba mais je ne me suis pas laissé distraire dans blo wana parce que là c'est focaliser qui l'essentiel et puis na kena moti na suka. OK. Alors
bato nini oyo okutaka awa ntango oyo oyakisani parce que moto nyonso oyaka bayambaka ye yo bane bayambaka ba bon nga ntango na ye bakoto oyo si tu veux l'état nde ayambaka nga donc nakutaka mpe bandeko bien entendu bato ya génération na nga mon grand frère ma grande sœur en tout cas tozalaka bien tozalaka bien et puis babandi mpe kopesa baconseil bien entendu talaka na mboka oyo donc il faut oyekola langue na mboka oyo il faut kozala courageux bamalili ezali malgré ça donc keba mbila donc olinga te ozala na baproblème na mbila parce que sinon kobebisa casier judiciaire na yo ainsi de suite bon baconseil ya malamu nalandaki bien entendu baconseil mosusu mpe ya mabe parce que moto nyonso akendaka nzela ya tout droit te bamosusu mpe bazali babeta mpe bacope donc tomona mpe quelque masta mpe tofanda na bango babeta bacope tomona mpe nde basuka basimba bango mosusu batindika bango donc otai na logique wana bacope wana te tant ozali na kinshasa tant ozosali ntango oyokanaki un jour fo vivre na obeta mwa tour na poto poto oyo ovanda ezali poto nini mpo na yo na kinshasa nde sino bareve nyonso nde tozala mpo neti ngai reve nango ezalaka nango france franchement bilo navanda na france yo reve ezali nini bon rêve nanga so posenga question nde mwana il faut la répondre ouvertement rêve nanga alaki nasala poto oyo parce que nazaki déjà naolinga mwa culture moko plus ou moins cultivé nazaolinga nasalelo mo boye omoni balango bato bamona très difficile kifela eza pasi allemand eza pasi makasi kisuédois eza pasi mais batuka balobaka mo te so nga nayekola nakoloba mo te donc nazaobule mpe nde mwana un jour nayekola une langue de plus po biso toza bacongolais toza bafrancophone c'est clair anglais eza première langue étrangère na Congo donc je voulais absolument apprendre une deuxième ou une troisième langue comme ça et ça la moins différence mon pied c'est quoi dans la conception mission monte au sein là je crois que dans le cas c'est un peu fondé tout mais ça inévitable parce que dans ça la conception on a tout dans le bateau parce que mon boulot je crois qu'à l'époque si va pénaté à l'époque je crois que ce que vous savez pour surtout pour lamba tu sais mon frère je viens d'une famille d'une très grande famille voilà on est belé grand frère petit frère petite sœur maman donc et puis je suis un ressortissant il y a internat Kinzambi donc on a yekola pour résister à la jungle donc ce n'était pas un problème pour mener Nazana Ebola mais changer dans les lots montés donc il fallait que yekola donc on a yekola compétition dans Mboka ça n'a pas trop dérangé maman olamba wana osali ba course yomoko olambi na ba master boyokani de l'eau ça là l'eau tout ça comme ça pour s'entretenir quoi tu devais s'en sortir de moi à l'époque donc moi si azala moi si ou pas donc mozana jungle yo yé pozonga o yé te po ya vendre libéra o yezo boulé que non na yé après un certain moment na ozonga donc ozo calculer ba biloko na nyoso qui m'a demandé au baka bon on est là bien on est tout yokaka on a besoin de toi tout puiser la vérité par là Allemagne Allemand baza trop raciste racisme régnera trop qu'on en Allemagne alors ils ont moko muta omenanga conception est-ce que Allemand na baza na koki ko généraliser à mon mwana te racisme certes ezali non seulement en Allemagne la France ezali la Belgique ezali donc place nyonso oyo peuple sangani oyo eza dominé na couleur mobo ya peau racisme ezalaka mais sikoyo olie na tchala mutu nanga ke no racisme eza wana na okende te il faut na kima il faut na tchala mutu nanga na combattre racisme ndeni parce que babundisa moto na moto te donc une des solutions so na yekoli langue comme par exemple pour mutaza mutu a oza zo sola na obe ermo abose na yeke no za mutu mwendwa
mais ceux qui bozo yokana bien ceux qui ya zoloba yo zoloba bozo yokana amona bosa ni na fungolo ngana nse benda que non bino batumeli bozande musumi en tout cas mais na amona mengana otozo yokana biso bien donc la viva pe ba scène il y a racisme en boka oyo certes mais je dois aussi avouer banda na maîtriser la langue racisme kita c'est l'expérience na yo awa na poto c'est l'expérience na yo on a eu ça dit bateau ba oya lelo to lelo ça va moni est-ce que kozala bien na poto za nzela oyo likaki to nzela ni to nzela kayu to nzela ni te kozala bien na poto stabilité ezala te batimba sa stabilité ezala stabilité za mutu fait fanda mutu ma pied fanda ke mutu ele la poto yo ipseni na webisa ye que non eloko ali boso à ça l'attention à casier judiciaire na ye parce que les loyo tu vas quand ba âge mo assez le lo ba âge zo pusana ba Joël Bazar donc il faut voyer bela voir donc casier judiciaire fait à la propre voyer au tali na mboka le colonie ba to obina correction na poto eza ponanga selon nga eza que nous tout dans eza tranquille obinaka ndenge ba kolomboka ba binaka au quotidien rythme na bango bien que ya awati wana réussir oza na tranquillité oza na stabilité mo boye na mutu et puis na motema parce que oza na l'art lelo so mutu na eza organisé tout ça na moyoté oza na exemple belé pas la peine de citer OK ba simba pe bala ba ça non pe loté parce que mitu fandate faut fan ça na mutu tranquille fan si motema na tranquille pour ba vitesse ces ala mo bien mais garder pe vitesse sur la nati ngano to kumba na autoroute au fan de l'autoroute non nyatika na 230 mais si vous on attend pendant combien de temps pour ce cas monsieur était mis pour ce obligé freiner ou bien aux obligé chercher bande son go bima na autoroute donc ma vitesse wana c'est bien mais faut ça attention donc kende lo on a le ça temps lo on le na baki question na 6 qui ont été na linga ko répondre rapidement pour na zongi là na tout na na makambo racisme wana na biki batu belé en Allemagne belé presque batu voilà bon presque pas série moko en tout cas sur 10 au moins 8 babala mindele au fait bazana basa mindele babota na basa mindele babala ka mindele na consulter j'espère enfin moi les statistiques là tout ça voilà ce que regarde tout là ba parents ya ba femme wana so ba ne ko traiter ba to wana ndenge ni c'est difficile à répondre je dois avouer n'a pas répondre aux questions là dans les mots mais na oui bisayo à ce que moi je sache ba mindele oyo ceux qui ont affaire avec moi on a yebi baza batu moko baloba na batu poisa et puis bien que portion na racisme eza nango mais batala mutu batala caractère à mutu ninga zo kumbela masolo parce que ceux bozo gana bino bien ils en France Belgique Allemagne Suisse Autriche partout ailleurs ceux qui bamoni que non moi na bango aza heureuse na africain ou congolais et qui a respecté bango ba respecter ceux qui baza batu oyo ba si distance kana ba kwa mwana racisme ba ça bongo ceux qui baza batu baza ba raciste atas pour ça parce que raciste ou expliquer les camboboité d'une façon rationnelle à comprendre pas du tout parce qu'ils a opinion naé ils a façon d'ailleurs mon na mokili alors ça là tu vas toujours permettre bien on va pour tu béba en France France béba Belgique béba c'est pas demande non béba par rapport au bien de vos alors dans les pour et béba de la tune ce qui la tune bien le débat tu vas dans le baranette en France non en France ouais Côté béba, talaboye, c'est lui on est salaka boye, bah qui nous sous la Belgique béba, c'est lui on est salaka boye, c'est quoi bino awa.
Je dirais pas ça. Et ça, mon la conception quoi. Pour mon temps, un objectif naé, ouais, la photo. Mon temps, un objectif naé, il y a vie. Donc, tout le monde va dire que pote béba. Mais je dirais par contre, Batumi va kansager na poto soko mi na poto ba mo focha ba pa ya menene o reserma moko ba mpe fanda atangela roba mikolo ba bilo mwana c'est pas ça et simba dit tout réalité à poto réalité mususu et ça forma réalité mususu et ça te que non mo yebima na 6h et kota na 18h rien er mo ba kota nord Allemagne du Nord ba poto bouté kota ba 22h on a été 23h donc ça dépend du courage, ça dépend de l'objectif ni nous avons. Tout le monde que pour te béba non, pour te bébater. Ça dépend du milieu ni au fanda au koti. Ça dépend de makambo yo ça la paix. Tout le monde que pour te béba non, pour te béba ça rien tout. Donc tout a droit à na poto, mais aïe parce que toi sur ça là ni. C'est ça le problème. Ok, voilà. Alors pour te les étapes pour parce que tout ça dans moins minute ou tout seulement OK la vie que tu as eu, c'est que tu as eu photo sur la naïo. Et dans le conseil européen, c'est le leçon moutaillé, le on a poto, pour naïo, poto le canal sur place. Moi, si mon bal conseil ni européen, ça va, on saura combien de métiers m'a connu en Allemagne. Conseil européen, ça se moutaillé m'a connu en Allemagne. Comme dit toi, francophone, français le moment na Congo, le moment na France, le moment na Belgique, en Suisse, ah oui, le moment allemand. Donc, tant qu'on commis sur place, le canon est qu'on a un dinga. Pour ce que je suis oui, bah, répondre, bah, y'a mon impoli pamba. Mais ça, vous quitter. Donc, il faut que l'on a langue, soit que langue, à partir de Wanande, au Koyeba, nous se positionner. Mais la première des choses, pour nous comprendre les cultures, pour comprendre les traditions, pour comprendre les négini, les courses, les démarches administratives. Il faut naître pour la langue. C'est hyper important. Parce que ce que dans le village, tout le monde a un prêtre catholique dans la Bakinoana. Azolo Balingala, Hermopé Bola, Bozo Solana et Bandou Bazola qui Congo à l'État, Congo. La langue est très importante. Et puis il faut la dimension éveillée. Ok, voilà. Alors. Maman misi lotika. Ah non lotika ndeni. Na lotika ndeni wana na lotika mote. Mabandule. Ah ndendule na lotika te. Mais bon ça là ça album. Et album eza. Album eza na studio et umeli c'est tout à fait normal. Et puis c'est un besoin baksa ngo banzemo. Mezo kimati, zo baksa ga banzemo. Mezo kimati ni. Tebima. Et makan. Donc, quand la mingité, on a beau fixer date, réalité à Poto. On a beau fixer date. Poto, c'est le bel avis. On a beau fixer date, mais album est maintenant quand la mingité. Et alors, on a bien. Donc, on a MB, on a artiste, on a Nyambo, on a Bisso. Comme ça, Betty Nassimapo. Nous, avons travaillé d'équipe. Tout le monde a ramonté. On a à l'MG quand on a fait des armes. Mais Nassimanae, Bazar. Obligé. Bazar, de ce monde, on a non. Borwa Nezoya et Malibanda na sur nango ba amoureux na ba amoureuse ya bonne musique ba sepela nango makasi pour to kamolia ils ont na ba été to kamolia na nti on mezo umela wanda ya vangu mais kala mingi te bato balanda to le la vie chez Papi Gen ba ozwango on repère ce programme à peu près trop que c'est nango les tikan à peu près te na nego a été comme dit Bandeko Maboko sur le plan artistique ils ont vraiment comme dit donc on a la musique il y a bien on s'est donc dans service produit. Ok, voilà donc en plus comme on a dernière carte à terre. Ils ont la carte de la tige mon carte suka il a raté autant ma binison au moins tu es sûr c'était bien on ça là sûr on ça mais bah tu peux faut bateau ngala on tu faut ba on biso ba yibaki il faut ba yokata ata moko kaka o msezo ta moko te mikolo ata moko kaka Papi Gen na Joël na ngi nzembo Joël
Joël Tsumbu pas les gars ils ont Joël. Ils ont mis balé. Ils ont pas Joël mis balé. Nous sommes balé bien. Ce qu'on prend mon côté là-dessous. Moko la promettre bah tout à tout le la vie, la promettre le papigen que non d'ici était soka balandi tout le la vie na souka. Bah on a extrait. Bon quand on fait ça karaté beaucoup et puis vraiment asali abeti musique mo ya kitoko. En tout cas ya kitoko. So la biboye ngaza na Saint Thomas musique ya kitoko. Ya kitoko. Avec à toi là tout ceci biso. Merci na papigen. Na olinga ou yebisa bateau balingaka yo liloba moko et puis au dédicacer quelques personnes au pétam sur la soutenir de prendre de loin basali belé au meka peko yebisa mon liloba moko so tanta ba kombo la baron d'être la pesi mbote papa le carte illimité formule souka na Maroc mbote na yo mbote encore Émile Bamba de Zurich aller retour voilà bon nga pardon na bosana na bosana terre Evala, na bossa Evala. Evala tala kaka yo vraiment na minika Evala na bossa marato. Na senda la sisi. OK, bato balinga ngai na pena ninga bino, denga ninga pesa presque bato nyoso n'est-ce pas bien. Na ninga nga presque bato nyoso. Ah, donc na bandina no na fiston nga Joël MG Katola, okolo ba plan. Ye collabore. Mokitani, les emails. On a payé le saco. Pour y cool, très cool. Donc, on a payé Jess Makambo, le coach. Pour ceux qui ont bouillé en doulé, ils ont grand frère, on a Jess Makambo. Pour ils ont un simple mot merci. Merci à Jess Makambo. Merci à Mastalanga Lilo Mwaka, Yama Gouché, autrement dit 12e dan. Homme de mélopée supérieur. Et puis on a payé bah mélomane, tout y a bonne musique, bah beauté, et ça dans Congo, et ça dans Poto, c'est l'album Mezoya, dernière carte, et la carte de Makambo CP là, ils ont ba rumba ya Salanate, ils ont ba Sebene, je n'ai pas zali, Papi Gen. Je n'ai pas zali, donc générique, catalogué tout na digi digi, pour CP là, pour digi digi à ta bébé so bâché digi digi à Sega, donc digi digi est à bonne humeur quoi, donc base on a bien à m'embêter, musique est propre, donc je vous remercie, merci de gauche à droite, tina kati na ngai, bah merci à trop, de moi yambi ngai, et puis tout le la vie, tout le la vie, tout le la vie, tout le la vie, ça pour la vivant, tant que vous êtes vivant, tout le la vie, ils ont bien, tous vos conseils, mais ma piso du bosso, c'est comme ça. Tout si ça doit, tout à la fin, na kialma, bon na kialma. La sala comme na ligne le bon na kialma, s'il te plaît. Allemand. Vorsicht, ich bin nicht dein Freund. Das werde ich auch niemals sein. Nabi, attention, na camarade na ote, na ozabe camarade na atamko le mogote. Merci beaucoup. Merci à toi, Papi Ken, de belle vie. Voilà, lui c'est Alain MG Katola, l'artiste moto Asali, Biloka bien, Toza Bozela Yango Bissonios tout, je crois que Kalaté, pour comme dire Nasuka, je crois que Kalaté, il va m'envoyer à la bataille studio, à toi bêta, mais en tout cas, si Kopena. Tout est bon, nous sommes machine, nous sommes à la pointe. Allez, merci, Nabil, nous sommes à l'école de Dominique, je crois que Alec a tout là, on sait que nous sommes là, pour te bêter, parce que ma play, tu vas être belé, tu as 8 ans pour t'en habiter, parce que n'a pas matanga, mais n'a coûté un bateau yangai, n'a coûté un bon vite fait, on dit même te servir, nous devons des fois te servir, mais beaucoup c'est là. D'ici là, portez-vous bien, partagez l'émission. Tout le bien la vie. Bye bye. Mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka.
basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema ye baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka e basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lébiro, la montée malacolé, la sala aux zonga, vraiment la limité, palana la lébiro, la montée malacolé, la sala aux zonga, sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga la leligo na motema nakole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Olingo no eleki Tiamato wolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana na ngai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezose Nye Manda Mandalala Esko zoye bandenga nazo souffrir Naka mokola
na mipesa na losambo lipasa na nga kade mama Nina na Debora yana sumbu nazobanga na nga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Tidana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dite mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga ya talo ngana elingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba